Bonjour, 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 bonjour. Bon dimanche, yenga malamu na bandeko nyonso. Na pesi bino mbote, bino ba obo lingaka mama Eliane nitu, bino ba obo sepela mama Eliane nitu, na pesi bino ba mbote, na bino ba ebwe, abarizenu, mavipi. Maluka ibandeko nanga, j'espère que boza bien, j'espère que journée sur le clubino malamu. Quand on a le bakaïte, on a la habitude de tête en zamba, puis si on peut m'en avoir été bana au coup, mais sans zamba, sans zamba, merci. Bible peut le bien habitué dans les circonstances, nous sommes au coup, mais sans zamba, bah on peut bâtir qui biso on zamba, si les causes de millions, on a pas auto comme ça quand zamba, tata, top ça quand zamba, merci pas m'batter. Pe ma bonne moi zamba, mais après ça kabiso, yenda chira biso na mukili, penda longo la kabiso na mukili. La famille na ngito sola mwa muke lelo za mukolo yenga eza mukolo na yebi ketango yo batebele basi ba uteki déjà mabondeli tope mayanga ninde tolobaka basi bazungi na banda ko alors pour la journée à lelo naza na posa to sola muke ko sola muke na yeko ebisa bino mwa likambo muke awa toza boye lobi lundi ezali mukolo oyo bana bakozonga na classe journée à lobi za jour oyo bana bakozonga kelasi. Mais na kati ya communauté eza na batu musu basalaka makambo pona obetisa baninga mabakutu pona kopesa baninga pasi yana bandeko basi mingi oyo bayebi kotungisa ba couple ya batu ba musu basalaka ngo na nko ba musu basalaka pona couple eswana na yebite mutoza na ndako na yo ovandi ozuka molimo lobi ete nasala nini natungisaka couple wana. Na koloba mingi te na kochela bino mama nde bomoni wana mbinga ya mwasi nenga vandi bongo eza na mutu oya tungisi couple na ye mama kangi motema lembi abite na kende ko belela na ko benga tate o mama ni to etali solo na ngeza tete ngamu ko na kolekana ya koloba soki na lobi mama ni to sakendo ko chela commentaire kendo ko chema ngamu ko na lekana elongi na ngamu ko ba mona ngai ngamu na oloba mikolo lelo na biso bino bande ko yana batu bazana ba problème ebele mingi balinga ko leka te na ko kana ngai te na ko kana ko loba te lobelanga kaka sobi mama yo moko lekano ba te ngana ko kate lobelanga mama yo moko abite na ko yoka soni te na ndenge muto ko tungisa couple nanga na ko leka na ya koloba aye ko pesa avertissement na mama oya za ko tungisa couple na ye na kota musika te na chila bino mama bino moboyo kae makambo nini aye ko bisa bino moko lelo. Interpeller un peu conscience ya ba mama mususu na ba comportement na bango ya ko benga ka mibali ya batu ewo mobali na yote oyebi ke mobali wana za marié asa na mwasi na ye yo rôle na yo ko benga ka yetango nyonso mama mobali aza yote il faut ba ko respecter mibali ya baninga. Na zoi bate comportement ou ekomi lelo na ba femme congolaise hein. Na ebite éducation wana. Moi c'est azara muta personnalité. Ya lelo sous charisme. Charisme c'est la kala. Maboko nzamba pesa yo. Po osali lango musala ko benga ka batu na téléphone te. Te mobala batu obandi ko benga ye obandi ko lobane ba je t'aime obandi ko lobane ba I love you ye mobala zo nisila kayo je t'embrasse je t'aime est-ce que ça na sens lobango sko na lingala I love you na lingala linko lobani je t'aime linko lobani je t'embrasse linko lobani ba mona il faut pas blaguer avec ça hein bino boko tsa ba trouble na ba couple ya batu banda mama moi c'est Marcelo akufia wa muki memoni Ndeni ni Marcelo a commis mal vie. Si ko bino ba bosala makambo wana. Ozo sala mabe makasi ko leka Satan. Botika ba comportement ko bengara mibala ba tobi ko bana na mwasi na ya za marié. Ozo na esprit de sirène des eaux, va te faire soigner. Cherche ba vrai pasteur ba salo délivrance ba lo molimo wana ya mbindo. Ya ko bengara mibala ya bato. Je t'aime. Ba vidéo e pai. Hein? Kasi yaka ko remplacer moi si nina ndakuti yaka ko remplacer na mbetu wala po jeter mais ça même so comprendre gravité na yango te ya jeter wana mais yaka nde na mbetu na ye c'est triste hein c'est vraiment triste na ebite moi si lokola ngai yoyo na ko permettre muto lo balanga jeter na ebite ko banda ndenge nini hein na bino
mibali. Esprit faible. Mobali azaka muta charisme, mobali aza soldat. Koseka pa mama. Yango ba sirène des oba au côté la cabine. Après vous nous lukaka ba pasteur pour ba pasteur ba zo musala ko délivrer cabine. Hein? Fouiller. Bible le Bible so fouiller l'impudicité. Après ses conseils. Hein? Jacques 4 verset 7. Hein? Il faut faire attention, hein? N'attends auto comme il fait les autres de la bataille belé, hein? Pour ça, on a bien mon micro, n'engue za kokoma. Kaka kobenga ka mibali ya batu. O luka ya yote, tant ba okabola mibali yo zala ki wapi. Hein? N'est ko interpeller yo, hein? Pour mon akena monio, miso et monio. Keba. Nabino, fais attention. Je pense que le message est clair. Au revoir. Interpeller un peu conscience ya ba maman mususu de ba comportement na bango ya ko benga ka mibali ya batu mobali na yote oyebi ke mobali wana za marié asa na mwasi na ye yo rôle na yo ko benga ka ye tango nyonso mama mobali aza ya yote il faut ba ko respecter mibali ya baninga na zoe bate comportement oyo ekomi lelo na ba femme congolaise hein nayebi te éducation wana mwasi azaka moto ya personnalité mwasi azaka moto ya charisme maboko nzambe apesa yo mpo osalela yango mosala kobengaka bato na batelefone te okozwa te mobala bato obandi kobenga ye obandi koloba ne ba je t'aime obandi koloba ne ba I love you ye mobala azongiselaka yo je t'embrasse je t'aime est-ce que eza na sens loba yango siko na lingala I love you na lingala olingi koloba nini je t'aime elingi koloba nini je t'embrasse elingi koloba nini bamona il faut pas blaguer avec ça hein? Bino bokotisa batrouble na bacouple ya bato banda mama mwasi ya Marcelo akufi awa mokili memoni ndenge nini Marcelo akomi mal vie sikoyo bino bato bosalaka makambo wana ozosala mabe makasi koleka Satan botika bacomportement kobengaka mibali ya bato biki mobali aza na mwasi na ye aza marié oza na esprit de sirène des eaux va te faire soigner cherche bavrai pasteur basala délivrance balongolo molimo wana ya mbindo ya kobengaka mibali ya bato je t'aime bavideo ye epai kasi yaka koremplace mwasi ne na ndako ti yaka koremplace na mbetu wana mpo je t'aime eza lem sozo comprendre gravité na yango te ya je t'aime wana mais yaka nde na mbetu na ye c'est triste hein c'est vraiment triste nayebi te mwasi lokola ngai oyo nakoki kopermettre moto aloba na ngai je t'aime nayebi te kobanda ndenge nini na bino mibali esprit faible mobali azaka moto ya charisme mobali aza soldat koseka pamba yango basirène des oba okotelaka bino après bokende kolukaka bapaster mpo bapaster bazwaka mosala ya kodélivrer bino fouiller bible le Bible so fouiller l'impudicité après ses conseils hein? Jacques 4 verset 7 hein? Il faut faire attention hein? N'attends auto comme il fait les autres de la bataille belé hein? Pour ça on a bien mon micro ndenge eza kokoma kaka kobengaka mibali ya bato oluka ya yo te ntango bakokabolaka mibali yo ozalaki wapi hein? Naye kointerpele yo mpo omonake na moni yo mama moni ye keba na bino fais attention ah ouais mama moni yo ndeko ozobenga mobali ya bato mama moni yo abi faites attention. Voilà, bomoni comment maman a biso yango wana mama Chantal. Mama moni muto ya disa ko tungisa libala na ye. Te pa ye mosusu ko tungisa libala na ngai. Nateki molimo nakoluka nasukisa yo ongambilia te pa ye mosusu ko tungisa libala na ngai. Nateki molimo
nakoluka nasukisa yo onga mbili mama alobi akosukisa yo. Faites attention. Mama Chantal alobi amoni yo. Yo moto oyo oza ntango nyonso kobenga mobali na ye azomona ba je t'aime, I love you, tu me manques. Abi loba na je t'aime na lingala. Loba love you wana na lingala. I love you na lingala lobango. Keba na ba mo mususu je t'aime, I love you, tu me manques. Alobi lobango na lingala. Lobango na lingala. Pona niko yako tungisa libala na eboy. Avani na mobile ne bambola na bambola ko tungisa. Alobi keba. Abi asa monio, sala très attention. Abombi kuna no kombo. Soko meki lisusu amoni su numéro na yo bengi mobile na ye. Amoni susu ba je t'aime na yo na téléphone na mobile na ye. Ba tu me manques na téléphone na mobile na ye akoya ko bimisa kombo na yo, adresse na yo, place au vanda ka ko bimisa so na poisa pona ko telisa mokilete oza ko tungisa libala na ye, oluli mobile na ye, oza ko linga mobile ye alingi bongo te. Ye alingi makamba ko kabola te. Eloko wana bakabola kango te aboyi na mutema moko. Alobi ko kabola mobile ne na mutu te alingi te. Ye mwaza na makasi ya ko silisa ba posa mobile na ye. Alingi te mwasi mususu. Aya kokota na kati ya bolingo na bango. Boyoki mama alobiti. Songa na yako lobanga moko awa. Cha. Ngana vandia na mela moi jus. Omoni moi vera jus, mela moi jus na ngai. Message ya mwana na yeli bino ba mama. Ndeko mwasi oyo zu mosala ko benga ka mobile ya bato. Kolo na ye alobi keba. Kolo na ye alobi keba amonio deja na musika. Alobi keba sa monio. Ba jema be wana. Tika yango keba ye mwaza na makasa ko sisa ba posa nzoto nyoso mobile na ye. Asengi mutaya ko edete. Makasi wana ye mwaza na ngo alobi keba. Akebiso mbala tukusa mombala sambo. Ami bombi te ya. Abombi elongi te ya. Achelongi na mopanzi te. Aye penza enchere ya nos. Akangi suki na nyata ba. Alati pe liputa wana suki ya kita ya tanga ba mama ya biso. Bilamba ba mama biso bandala takala. Pona kolekse taza femme congolaise. Minga ya mwasa banga kitumba te. Nyangwana ya kokebisa yo. Fungola matoi. Oyoka. Ndenge ba kebisi yo. Keba. Yaki bongo message ya mama Chantal. Soko tali vidéo o ndeko. Partagez. Et comme la batu nyonso bazana bizeli ya kubenga ka mibali ya batu. I love you. Je t'aime. Tu me manques. J'ai envie de toi. Ça fait longtemps. J'ai tellement envie de te voir, de te serrer dans mes bras. Oh là là. Ça m'a beaucoup manqué. Ça fait longtemps. Keba. Moi, maman Vandi. Maman le bien monio déjà. Ça la keba. Tout ce qui n'a noana. Merci beaucoup.